Ah, Yahweh, pasi toninga inkolo, pasi na motema, soki yote Yahweh, nani mosusu, nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko, na suka ya mboka, loboko na litama, molili eyeye. Nakimela wapi nakomi kobanga Yahweh oh nakomi kobanga ye bisika yo zali fungola matoi yoyoka mongongo ekobelela yo nasuka ya mboka ye. Au secours, viens me libérer. Au secours, viens me libérer. Ah, Olobinini Yahweh. Ah, soki yo tikinga nakoa. Ah, Olobinini Yahweh. Taking an Monsieur, je n'ai pas fait ça exprès. Pardon. Tu as fait ça exprès. Non, non. Espèce de macaque. Qu'est-ce que c'est? Vous me prenez pour qui voir? Non, non, pardon. Eh, pardon. Poli. Je pas. Tu vas bousculer? Pardon. Pardon, pardon. Tu veux tuer? Nègre. Attends, tu vas voir. Mais non, moi, là, n'importe qui. Dis. Monsieur. Pardon. Je n'ai pas fait ça exprès. Je n'ai pas fait ça exprès, s'il vous plaît. Macaque. Ma tête. Benga Moutoya. Dis. Africain. Espèce de pantoufle sans talent. Ça, c'est quel genre de type? Mais tu ne peux pas réagir comme ça. Je vais te corriger, hein. Non, pardon. Je te demande pardon. Pardon, monsieur, pardon. Pardon, s'il vous plaît. Ose encore de dire un mot. Ose encore. Macaque. Comment le numéro de Bengayo au Yambaboy? Nazo battu yo benga le téléphone là. Eh maman té. Carré. Maman ka so di téléphone au benga téléphone mbi. Nazo battu battu baso benga na téléphone nazo battu pe mutazana makasi akusala likameza kayo. Eh maman. Ah oui, mami sa mukolo moko ta simba téléphone na ngai. Eh maman. Non, ne simbi téléphone noté. Battu baso benga baso yeba na te. Eh siko valo tuna bango komboti. Oh. Mama te yo te limbisa mama. Eh yo te limbisa mama. Bon, on ressemble. Non, belté. Non, c'est belé kala. Biloko ese belaki kala. Bango balobaki ba oya konde. Oya ka yimu kuza mo kalini. Coco. Bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tout doucement. Carré. Ça va? On a besoin de connaître quelque chose dans Nzila Kono. Quelque chose en Il y a un monsieur, un papa comme ça, impoli. Nazala Nzila Zoya, maman, à tout tinga d'épaule, j'ai senti l'épaule déplacée. Et puis, Nazo tourné, il veut faire semblant qu'il y a celle-là dans côté.
Non, on a bêté ma bête. Au bêtier. Oui, sans relâche, maman, sans ménagement. Mais papa, Au bêtier. on a ni quand faut nous bêter. Mais au lobby qui a seigneur pardon. On a ni au bêtier. Maman, il est impoli. Pardon, les acquis. Asa papa par rapport à yo. Voilà. papa na yo. Il a fait ça exprès. Il voulait que je fasse quoi, mais moi? Il a fait ça exprès. Et on rend à César ce qui est à César. Non, je pense que c'est qu'il a lu à Zouane et puis c'est les leçons. Parce qu'en travers, nous allons. Nini, Nini, papa, allez, papa, allez. Papa, allez, Nini, Nini. Nazo fait que la mon père 20. Écoutez, un jeune homme, un voyou, un vaurien, il m'a tabassé correctement. Écoutez, un jeune homme, un voyou. Oui. Abetio pour la raison Nina. Non, on a tout été calme. Je lui ai demandé pardon, mais il m'a tapé sérieusement. Oh, tout y est. Oui. Oh, tout y est, car tout a. Au Seigneur, pardon. Toi? Mais c'est toi qui viens de me taper, non? Ah, papa. Hein? Non, papa, yo Yo, papa, oh, yo, lobby, au Betty Nanzela. Et ça n'est allé. Mais c'est voyou. Un voyou. Tu vas mettre la vision du solo. Oh, yo, Betty Nanzela. Malgré 5 ans que pardon, ça n'est allé. Je lui ai demandé pardon. Pardon, papa. Papa! Papa! Il y a des moutons là. Moutou yo Betty Nanzela. Ndé moutou yo sombe la yo fait. On sent le bienvenu dans on sort d'ici. Et ne revient plus jamais. Allez. Bima, papa, bima la ndako. Papa, le tika yi allez, tika. Comme kako tieli susu makono na ndako te. Butela kana manzela ni bokenda kako. Ça c'est voyou. Soka sala ngwe patata na bongo na batata mususu ya nzela. Hasa bango ndenge ni. Nanzela na tuti. Alors, explication awa, alobi bien. Papa on a sengé na bolimbisi. Mais abeti parce que papa na za con. Non, mon papa qui zingue na zo benga mobile na ngako. L'hôpital va faire la côte radio. Jésus, chérie. Papa, d'accord, c'est reposé comme ça. Toque le métier makasi. Pour comme ça côte radio. Ah. Karine. Talanga. Fongola misu na yona. Talanga. Mutu ali boma eloko na lobra no tango nyonso na ndako oyo. Omoni ba sale comportement oyo affichaka na ndako. Tala nzela batoke okuta na ba. Abeti pe mutu mususu te, tata neki na yote. Tata kulutu na yote. Noko na yote, tata oya boti yo. Name komona suma kolona awate. E nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu emisaleli na ebandeli. Mukola liboso ya ko yamba epi tata na yo akiko somba 20 po na ye. Asali makambo bo soki bo mibala nelaki. Soki bo mibala nelaki na voyou ya boye. Name komona su ate. Papa. Non. Non, ça sauvage. Pas Ça vraiment sauvage. Papa, les boyaux pour ça, mobile, minga no mobile, au béto, bon, le roi, moi. Na ashinini. Biamae, na ashinini. Wala masoloni yo solo ba. Tant que nazo epsaye pardon na sala on a côté mbamouage. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, maman, d'ailleurs, awawa, bosunganga. Parce que comme moi j'ai n'écouté ne papa wana à tout inga makasi. Moi j'ai vite compris que assez de monde en cours. Assez inga pardon, j'ai cédé à la colère. N'a bêtier comme pas possible. Papa mon colo a pris dans ma belée, azu koko tout le banane l'autre côté, nga kasi na celle qui m'a kasi. Na komi na ndako ya Karine. Expliquer parce que j'avais vraiment transpiré. J'ai expliqué bon oui peut-être à Zokota. Eh, très bon. Pas beau kilo. Mais les pardons c'est une puissance qui libère Yaya. Pas beau kilo. Bon, à part ça, il y a Ozo qui n'est pas beau kilo na yo, nanzela muta le kilo pour mi obundi. Ce que qui mouillé muta zoki sakio. On go comment pour n'engager. Baza raison boya. Hein? Et puis muta que tu na assez pardon Yaya. Oh limbi c'était fait mal. Que maman il fallait qu'accompagner Yaya. Maman s'il vous plaît. Fallait que so zaki wana nge à se permettre de ça ba zo ba wana. Ozomuna vous pouvez aussi vous rattraper maman. Même kanga munoko. Siko bosuka ende ni kuna.
Tant que c'est quoi, Papa Koti, je me suis rendu compte que Naza est coupable. Non, ça, ma gangue n'est pas bonne Kimi. Ok, Guy. Nayoki, omoni Bible bina ba circonstance nyonso tokumisa Nzambe. Nzambe akoki kotambola, akoki kotiona camarade moko azandoki. Makambo nyonso salaka e marcha te. Nzoka nde camarade wana asala nini afrenaka yo. Boko ovanda ne pe 10 à 20 ans. Mais un jour moko Nzambe okabola yo na ye. Okoza apena chauffeur, okoza apena mwana musana kati ya ndako. Mwana musala ngo eza chauffeur no asali yo mabe ya makasi. Mais yo yebaka te. Mais na mukolo mususu Nzamba ko bimisa bana misala nango na poasa. Abimisi pe bango na poasa boye, likambu o basala yo ebimi ku eye ko kwea na matoi na yo. Esai nini bokabwane. Eza ndenge moko na mabala. Libala mususu pe. Bokoki ko bongisa na bino. Bokoki ko sala boboza makanisa malamu. Likambu moko eya esali nini ekaboli. Makamu nyonso ekomeli yo. Gi eza biso te za Nzambe. Nzambe nde alinga ko kuta na papa bokilo. Obeta ye po obala mwana bango te. Eza makamu Nzambe. Maman, mais la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a trouvé une femme, non? Maman, c'était un une combat. femme kaya pamba. J'ai quitté l'Europe pour me marier avec cette Une fille-là. femme sage. Siko elo ni la kisi ke ye azab une bonne sage ce que femme bonne boloba. Même Paola, même Gide, alors vous pouvez m'accompagner. Maman kaka kokende eza maman ezi rere salami ayebaki. Mais déjà nengeza wana. Nzamba saka bo libala na siko ngai na okende ko sala nini. Yo okena nukuno singa ta pardon nan. Oyoki bango na mamususu présence yo et kitisa bango. J'aime Karim. Ko tika no mwa sango te. Moi si à moi je l'aime. Omoni biloko mususu ifo botikaka. O esala meza Nzambe ne mutu alingi yango. Esala mabongo parce que moi sa vie na yo zaki Sephora. Non maman. Ah, qu'est-ce que c'est maman? Obetinga. C'est Sephora c'est moi ça Gide non? Elle s'est prostituée si. Obetinga. Pondengo beti tableau ngaki ndeko betanga mama. Longola chapeau na yo. Natang na kolisa obongo. Soki Sephora abimaki na Gide parce qu'alingaki famille oyo. Ah, alingaki famille o makasi. Lokwa yo boyaki ye. Yango abimaki na Gide. Soki yo boyaki eta ngabi mana Gide te. Et maintenant maman. Azaki na bolingo na yo. Et maintenant. Est-ce que bosala ki on encore? Hein? T'es nazo tout na bosala ki on encore. Mais dis que tu l'aimes. Dis que tu aimes Sephora. L'olingaraï non? Bobengana qui est pour Nandako. Mais toi tu as. Parce qu'elle avait besoin de cette famille. Il fallait moi je pouvais aussi. Nakoka ki kotika mwana bato vanda te parce que yenenga azana na makanisi ya ko Maman, vous avez à m'aider ou non? Aidez-moi maman s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oso beta kinga. Omonde ngoso beta kinga poto ngo beti meso na motema olinga ko beta bina beta mama mena lekisango na mesa. Maman, fais comme si c'était moi ta fille, maman. Fais comme si c'était moi. Moi, non, vous dites, ma poto, Azara qui mettait chaque jour problème, n'a problème, maman, ta yomoko. S'il vous plaît, chérie. À cause de qui mettait. Ah, Yahweh. Pasi toninga inkolo. Pasi na motema. Soki yote Yahweh. Nani mosusu. Nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi. Pas question, pas question. Pas question. Au coin là même mon tapousse na ondima mais moi mbalouana pas chez moi. Na ko tolérer à moté. Papa pesa la te. OK, d'accord. Na lingi. OK, on y a mo bala na yomoko. OK? Asala mabe oui mais so ninga za bon asala mabe bon abia so. Aza cochard. On me ba cochard ou poto. C'est lui, c'est un cochard. OK? Kuluna na poto, c'est lui. Kuluna te papa za bien. Karana mnono.
Quand on a eu, tata n'a pas de bon, on va pas so yo obenga bandeko na yo banoko na ye bazwa mbonga libala na ye allez-y mais comme mec obenga famille na ngate ni sam kunko azala te ni Claude Lukolongo ma famille à moi cousin Miyam bazala te OK allez-y quand on a eu Karine on ngomi mona yo nai on ngoma télévision na zolo mulai. C'est pas possible. Keba mta mema yo 9 mois sangai. Ayo mto mema nga 9 mois la libu mwana maman finga nga chaque jour na zandumba na la busoba nani. Na Zampolina. Ona busoba ya nani. Mobali vraiment yeti na ndaku boye maman. Mobali a beti papa na yo. Papa yeba ite. Sans cause. Ah OK. No beta batata batu. Donc lokola yeba kiteke wana tata na yo. Batata batu na nzela azana droit ko beta bango. Maman aya akosisé. Il faut payer na maman o asali. Monsieur a besoin de son argent ici. On n'a pas le temps de discuter avec toi. Moi, j'ai dit non, je suis ton père. Nani mobile wana te un point. Mutu moko te alingi. Kaka ndenge papa na solo banga na oyo ke na cuisine. Attention yeli biso koka. Attention yeli biso mutu. Moi ça maman na mwana mwasi poani. Mbata moko kozwa. Oboya poani. Mbata moko kozwa. Oboya poani. Nga mobali na ngati kala ko beta tata na ngai te. Mobali na ngati kala ko manquer mutu moko ya famille na nga respecter. Na ko tolérer yango te po na boti mwana. Nde mwana wana azwa ba voyou no so mokili lokola ye moko aza voyer ake na koloko ta ba voyou kosaka na ngate ayo kosaka na ngate na ko niata yo ka boyendo kosaka na ngate ame ko chama kone ate oza mfutu mate ko lokate nzamba boti mwana mutema mwana ko tikala ko pona te na kebena na wenza bana na poni mamisa yo bena na bwoki yo soki kote ni. Carré. Les petits niveaux en bêta bokilo. Ah, peut-être va faire. On ne peut monter moi ba to représenter ba éducation na so na balaba. Pour les eboka baba sinde ba finga ba. Tala, atako. On va l'ande ninyo. C'est là. Il faut mettre papa ba to rekia Est-ce que tout le monde est-ce que place wana. Ndoyo yebi papa na biso konza. Papa ça régime. Ah ne kande mobali mo kama na biso pe. Tebi ke bolingo zo salo pasi mais yebela. Ngano mituna na kuma itingie nini kidia bandubeta papa no enguna ngana réfléchir sur ça mais je suis zonga batutana kikaka nezala ka babera neza batutani na nzela OK obike que c'est erreur mais ko zo kuna nini ko ba dine mtabeti papa LB joli yeba ki soute non pour papa nga utatanga na sande kwa ya mado na yoke no kabona olinga na mobali abeta papa nanga yaya ça va yebeta ka biso mkomsusu tout c'est la santé toyokana nanu ne savais pas que ça papa zela ça va mettre ma papa so abeta ki quand nenga yeba ki te c'est que ça vient papa musoba yoka ngana condamné papa te au moins la vie tout le monde ango ngana yeba le nazaka na l'époque nazali mwa mki mama biso mama mwa simba basi ako ko memate izakla na bamanka mama bina ko zike to le mama na le mama le balikola ko na ngai bien tala ata papa za ma bendenge nini jamais ko ozo le bon beta papa isa mate ça le connaît ici ko kabeti papa biso ata ngai na yo non sepelate ya ata ma non sepelate te ngana mde mbala nto kabon poso beti papa na tibo ngai oui ça nga pena na kwa la mama ya moto beta papa te ça mate ata mais c'est notre papa aussi c'est notre chéri aussi siko tozo ngai ti siko non zo trouble na mutu Guy, madonna. Ayeba qui les sous-souté ou bien ayeba qui comment on a été bien sûr mais pas beaucoup on a dit pourquoi. Et bon Guy à la caractère ma pourquoi métier. Ata ça beaucoup on a été mais tata botiote a papa na tata maman nyo papa c'est la maman na faut ka geloga za papa ba pesa ba respect na ye to pesa temps na likambo. Guy ayeba qui souté ki wana za babani beau-père na ye bayebana te non la classe bataille c'est ça maman nyo sonanzia za maman na yo papa il faut ma chérie arrête de défendre une bêtise ça boyer donc elle a respecté car papa a botié
pourquoi nous condamner qu'à tout et bah faute té et bah donc on fait ça papa parents bazala na tort na boité depuis nous besoin encourager ba papa na tort té papa bazala na tort papa afinga qui est parce que il fa beta là mutazala été eza bolingo nde ça là ah bon mais maman décide toi ngapo na ngaya boyaki parce que o asali abeti papa na ebete Mexique ya robeta pe papa na boyaki na lingayo o linga tina moi aussi mais je te pose la question parce que aujourd'hui ba il y a pas exemple toi lingo kende mais on ça que net opé ses conseils nga papa na ko blesser motema na été parce que ça ozoka déjà c'est conseil wilungenda na ngate o José makiese na nga mobali moko boye bazaka ba invisible batongo ko lobele on kutanga mibale bele nalobi papa na nga na mama na nga natangi kombo na bango wilungenda na José makiese américain zaka moko na bila kikasaka shina américain zaka moko na solini nini biso na sisi réellement tu l'aimes papa na o alimbisi na sololi na précise mon kanda maman m'a pas ça expliquer abinanga soki vraiment papa no ana souci na ba parents limbisa ba parenté papa ça ba bolone mabete papa blosa ba blessa ba bolone yo ka sentiment na yo décide-toi tu réfléchis c'est bon toyoki ma chérie tu vois à cause de tes réactions papa le dit que tout bala na souté tu fais ah non et ça va comportement nous en nous na poto non tu trouves ça normal tu trouves ça normal yoka Karine Satan a quoi permettre été moto à retrouver bonheur naï les bons choix est toujours difficile à avoir je t'assure mais Satan côté la kingaï comment est-ce que nous allons compéter papa beaucoup dans naï par quelle magie la poto nous avons la tolérance mais là c'est ça qui exprime continue quand des continue na bête qui sérieusement pourquoi je peux faire ça pourquoi je peux faire ça moi je peux faire ça Karine je peux pas te manquer moi je peux pas te manquer chérie na cause d'anga ok Karine mon amour yoka mais ce qu'on sait on stressé vinanga non on est dans une pour stresser là c'est ça Karine ba parents baza ba parents na yo maman za yo papa za yo si tu leur expliques que j'aime ce garçon et il a commis une bêtise arrête, c'est une bêtise j'ai tout expliqué toi expliqué mon sens c'est bon on a expliqué on a invité na benga nani na place na ba si toi tu m'aimes ma papa na maman baza le corps bâti nous allons nous engager notre amour et puis nous pouvons aller trop loin d'eux on ne peut pas manquer notre amour parce que nous avons commis une bêtise qui ne veut pas être pardonnée. S'il vous plaît, je t'aime Michel. Je ne peux pas. La cause son rapporte sans yoté. La cause son rapporte sans boulot dans la matin. Tous mes amis attendent de moi. Yo kofi samba de 11 ans ya na yo. Na benga bango déjà. Daniel Lili na benga qui est déjà. Chamala c'est un suédois na benga qui est déjà. Brigitte Konde Kilangalanga, Toto Madaz, Mireille. Comme maman Aza camarade à Mère Zoulou à Londres. Je vais appeler Mère Zoulou comme ça benga maman. Bengaï, tu as le numéro de Mère Zoulou? Oui, jamais. Moi je l'appelle, j'appelle Toto Bengaï Toto. Non, je vais donner ça, je vais l'appeler. Mais on l'appelle maintenant, comme ça benga maman et là la tille. Et là la tille s'il te plaît. Ah Yahweh. Pasi toninga inkolo. Pasi na motema soki yote yawe nani mosusu nataleli kaka yo nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi nakomi kobanga. De ma nature, je ne suis pas trop brutal. Et papa, Nazo a un problème au local à un combat. M'empêchant, il y a comme approcher de ma fiancée et à progresser dans le processus de mariage. Je ne pouvais pas vous toucher dans notre papa. En tout cas, je m'en vais sincèrement et je puis tout faire même pour vous garder cet honneur
re-sauvegarder votre honneur, papa. Je ne pense pas que je sois normal. Je ne pense pas que je sois un être humain. Papa, prenez-moi comme un animal que vous allez redresser. En tout cas, papa, je m'en vais solliciter votre indulgence, papa. S'il vous plaît, papa, Alain. Quelqu'un peut croire que je suis un combattant, que je suis brigand, mais non, c'est un esprit qui m'a attaqué, papa. Tu es encore là. S'il vous plaît, papa. Mais tu es têtu. J'aime votre fille. Hein? J'aime Yassine. Tu aimes ma fille. J'aime Karim, papa. Tu es sûr papa. Que moi, je dois me permettre, Yobala moi, Nanga? Je suis déjà puni intérieurement, tu es déjà puni, papa. Oui. Intérieurement, oui. Oui, papa. Maintenant, il faut appeler puni physiquement. Je suis prêt, papa. Ok, tu es prêt. Pour vous que vous Merci me permettez beaucoup. l'amour Comme de... tu es prêt. Mets-toi debout. Merci, papa. Mets-toi debout. Merci. Maintenant, tu viens ici. Betanga Sukoyo, Nanda Nanga. Non, papa. Comme ça, au Bettinga, après, na permettre yo. Papa, vous n'allez pas ouvrir votre chemise, papa, s'il vous plaît. Comme ça, je peux pas mettre. Papa, sortez. Merci, papa. Ça t'apprendra à respecter papa va te. Je t'ai demandé pardon. Nasa qui on est pour Betanga. Hein? Tu étais envoûté? Oui. Ok. Envoûtement, c'est que des mois, Djamba c'est plutôt mal à moi. Ça t'apprendra à respecter Batunion sur l'anzelle. Ok? Papa, je suis prêt à payer même les amendes. Je n'ai pas besoin de ça. Tu prends la porte. Tu prends la porte! Ça va faire 2 heures de temps depuis que notre pas papa. En tout cas, à Yambingaï, moi je me suis dit, bon, tellement que ça me résume moi tant, fait une semaine déjà, Monique à Yambingaï, papa ça monté mon mémé, tout ça. Je t'avais dit, c'est ça. J'ai commencé à supplier papa. J'ai demandé pardon. D'autant plus que n'avait été Kaza Papa Nayo. J'ai beau dire. Papa est resté catégorique. Hein? À Lingiti. À Sénine. À Tikali catégorique. À Boyi, il ne veut pas du mariage à Nangaï. En tout cas, Nafukami. J'ai failli pleurer. J'ai même promis à papa que je pouvais être en mesure de refoutre à tout ce que je peux. Kaka pour toi. D'autant plus que l'aventure est une grande qui n'a vraiment tout l'explication boy penaga abi penaki aboyi. Aboyi. Eh, il m'a chassé sans ménagement. Est-ce que idée nos amis? Chérie, les démarches déjà entamées. Ils ont déjà presque la souka. Il me reste 2 documents seulement. Documents aux années, nani? Carte de baptême, la attestation de naissance. Comment on a dit que carte de baptême, si tu m'amènes ça, chérie. Na attestation de naissance. Merci. Coquipé papa te. Coquipé ma parente. Donc si tu dis bon baboui. Oui, combien de fois on lingoté en olo babongo. Mon ngana bango to kabwana. Mena yo to kabwana jani. Nake poto te pona papa na mama bibembe na bango. Oui. Pona la so vraiment que na linga ko mingi bibembe na bango. Ngana to voyager. Papa Polo, je suis catégorique, par rapport à quoi? Voyager avec moi? Oui mon amour. Gloire Seigneur. Je vais partir avec toi, je vais jamais te laisser. Au petit côté mon amour, on va partir. Makoyo Kasango. Makoyo Kasango. Je vais déranger les gens ici. Si, on va déranger les gens. Ah, Zaki, ça va bien là. On dort dans la bien. Ah, Yahweh. Pasi to ninga inkolo. Pasi na motema. Soki yote ya
ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi ale nayebi te soki tozozonga babebe o tala ya solo na ndimi lelo ndenge mama na nga Pascaline mama pasi mosi makasi mosi ya papa Guy parce que mama na nga botanga komona ezaka Pascaline nde siko na ye pe na bengaki ka mama na ndimi penza ayebisi nga lobi mosi ya papa Gabi ayebisi nga lobi via soki bozokola bolingo ekola nayebisi yo lokola tobala nde lelo na ale nzambe na nga tika ala yakutanga te soka yebi ke za mukolo programme à prière te okendeki wapi et puis pona nini okendeki et pourquoi zela kinga te tokendena ba question komi ebele bolingo zongi kasolke bolingo mo son en vrac en gogo na yambi yango nazo sepela ça nini Karine zana ye mukaka ndeko yebele lelo ala nda kulobe ala liti o mobile na ekasi kasi yo yebi makambo depuis wana kaka kasi ayaki lisusu ko senga papa bolimbisa aye papa limbisa ngai na ko sala lisusu te boye azan ndoki mona mobali wana siko bino mosala yene nana ko limbisa ye nana limbisa ye diama via to sambela te yo sa oza lisusu moto sala yaya nazana masumu na sala kasi te tangu yo zo sala masumu nzambe wana zo ekelo mazo limbisa yo limbisa ba konfonda kande yango wana on a pardonné mais tout ça a besoin na eti et ça déjà moni yene ngazana to limbisa ki parce que to za bana nzambe biso pe to za ba to boyite mais nzamba se alakisi biso ke mona mobali wana azana lembo ya mabe alakisi biso déjà ki a mérité mona na biso te yebi pourquoi to yebi yango lelo po eselema ke papa na ba ozoyo kangai tango mona nazo zonga nazo se référer nenga yaki ko betela lisolo ke mona mobali papa moka tutinga kuna atutinga asenga bolimbisi mena beti ye makasi na tuna kiye ngana bi asenga ke bolimbisi ndenge ni olimbisa kiyete ozaki te mkolongo eza mutu nazo la likambu na ye non ndenge yo zo raisonner za ndenge yo zo raisonner tazaka mwana ya moni ngai na te akabana Petotera même na ekodimi même na église na réunion na biso ba mama toloba na kanini papa ya moninga benga ye papa bongo te papa ya moninga benga ye papa ya moninga mama ya moninga benga ye mama mutu oya ko sala yo mabe tango si otali tango mutu wana asi asengi yo pardon eza puissance e liberaka pourquoi ayoka ki pardon anate azo senga bolimbisi po ayebi ke eza papa bongo soki ezaki moleki nzela ngaka elanda nani po asenge bolimbisi ya to limbisa ka te foto eba kote ya bana kasi ote na simolimbisi na ilakisi yeke aza fui ya malamu te pembeni ya mwana nanga mwana nini Karine déjà mutu ese baluka nake nokopesa so mobali ya bwena ndimba babala na ye non ona nasungi mwana te diama osungi ye kaka po Karine pe fois ande na mobali ya bongo peut-être mobali ya bongo ndako zongi sa Karine na nzela ya impoli po bakisa ende impolitesse mobali wana aza brutal et monani kaza brutalé sikoyo Karine aza impoli siko yebisanga mais robomela nga yeti oyebi nga nazo regretter nga nazo regretter fallait tozonga sa période ya mobutu tozonga la période ba BCRS kolukele pena mobali moko ya BCRS azala ne so asara akobetete bango bazaka bata minot osarani kama mo kakata ofandwa kakata okoyeba kutu te bayaka neti ba bureau d'été bango bayaka kambala moko se afungola kaka afandi na yo to limbisanga conseil na ngala peso ka ndeko na mwati aza mobali ya mwana na biso ayaki asali erreur diama amikitisa ki ayeli suti awa asengi pardon il fallait ka limbisaki mais na kokopesa loboko mwana nange pa mobali ya bongo Non, c'est juste qu'aujourd'hui il fait froid. Non, toi tu peux rester, moi je vais acheter. Non, parle-nous de... Et là tu vas mon Angela. Comment va Mamisa? Soyez bien la bosse allée. C'est juste... C'est dans la commune. C'est juste une question. Tu vas m'énerver. Et n'est pas qu'à ce boulot, vous êtes ici là. Au bon moment. On parle alors. Et puis, il faut toujours oublier ses noms. C'est vrai quand même des konayo, mais n'a pas de koyate. Tu comprends? Mamie ça n'a classé, n'a pas oublié de n'amaï.
Ce n'est même pas une ex pour moi. Parce qu'on n'a pas savouré l'amour et le mot. L'amour, on a savouré mon Karine jusqu'à la gare. Si c'est jusqu'à la gare. Parce que notre mariage c'est jusqu'à la gare. Yonanga. Et ça qui n'a pas dit ça, qui est venu, on a dit ça, c'est Masiya nangai, ozamala mumingi pona ngai. Elike nangai, ozamala mumingi pona ngai. Pesa yo nini, pona maso salela ngai. Yango na kumisi yo na netoli yo. Kimelo nangai, kolo nangai, oh yawe. Yango na kumisi yo na sanzoli yo. Bateli nangai, kolo nangai, oh Zambe. Elike nangai, ozamala mumingi pona ngai. Bateli nangai, ozamala mumingi pona ngai. Pesa yo nini, pona maso salela ngai. Yango na kumisi yo na sanzoli yo. Kemelo nangai, kolo nangai, oh yawe. Yango na kumisi yo na netoli yo. Bateli nangai, kolo nangai, oh yawe. Talela nani, suswa zalite. Sogina talele moto, moto kukufa. Talele zete kukwea. Sogina talele mai, iloko nyonso ye kubunga na talele nde. Seyo, mokeli na nyonso. Yonde papa mopesi ya mayele. Yonde shilo mopesi ya mabala. Yonde papa mopesi ya boy. Tika na yembela yo, Nzambe na ngai. Papa uza wapie Yesu. Kolo uza wapie papa. Na yepe na yo, netula yo kolo. Sanzula machile. Boma misa mobali nanga amona basi ya obayaka kocha trouble ba foya batute bamona mobali nanga ite amona basi na libanda banzete Nzambe ngate kaka mwasi oyo lakisa kienga ndenga lula kinga amona kaka nga mwasi na ye bomba ya esika bachel na banzela banganda bomba ya kenata na nganda moko te Nzambe na bondeli yo po mosusu azate lokola yo nde na bondeli bongo. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Una bangi, na bangi chérie, bangi singa. Comment est-ce que vous chérie? Allez. Wow, franchement, tu es une femme de prière. Ah bon? Na landio, depuis qu'on a prié, na zuyo comme le bousbinissa. Na bi wow, je suis béni. Oui chérie. Et je m'y attendais même pas. Na tout comme qui na salaki, na koyo écoute aux prières. Laisse-moi te dire que tu m'as épaté. Merci. Franchement, tu m'as épaté. Oza bakoboza makanisio ezaki kati nanga et na bimisi yango boye na mokili. Ah bon? Nande ko ça toujours Nzambe. Est-ce que okukuta nsanga na mwasi oyo ayebi Nzambe? Mwasi oyo abangaka Nzambe. Mwasi oyo akobondelaka mpona mobali na ye. Vous savez, vous les femmes, ce vous avez ma casse dans ma prière, de vous soutenir à Bissoumibali. Et au moment où moi, Nazara Vandela Nangai, Nabimi, mais toi tu es en train de prier pour moi, m'épargner dans le danger, nous ce que tu es là. Ce n'est même pas parce qu'il y a un terme, je suis épargné dans ma base, ce n'est pas dans mes habitudes comme ça. Hein? Ça, ce n'est pas au mari. Mais batila misala na ye et salinga bien batila ndako et je sais que même ba projet na biso ya mariage nzamba comme senti na suka. Amen. Babi libanda na yesu bo moizate. Parce que ça soué na yo et ça bisoué na ngai. Ah oui. Ah oui chérie, donc ngafi na ngai isa prière. Kokutana boza nzambe parce que isa grâce. Parce que mon ayo kokutana yo en tout cas. Dans les pétokisions. Ouais.
relation na nga na kolinga te ekima nga na maboko oza mutu okoza na idée osala nga mabe te mais monde de ténèbres monde de ténèbres bato ya mokili balinga baninga bazali reste komba mo mpe koya parce que libala babundisa yango chéri donc non toza dia balongi oui toza balongi mais koloba te ke na prier te donc on a prié il faut toujours prier et puis na prière nous na amen nga fona tcha offrande ko fana tche fane ah bon puis ça na gete na église Guilin Oko. Non, Avimbi boy. Bon, il y a Nicole Casson. Non. Ça, c'est Nicole Casson. Il y a Nicole Casson. Eh, Cass. Bon, la Janela. Voilà. Bon, il y a Isaac. Vous avez monté. Maman. Il y a Tobenga. Oscar Tobenga. Maman Kouloutou Abana. Il va être Moussadi. Ye mama kutabana ye azalaka nyonso na Nicole Casson. Tout ce que ça na poto era poto. Poto eza poto mama. Papa. Pardon mon amour poto eza poto chéri. Bien makolemba biso de la table. Mais ça on a déjà la maman na linga raté poto bota bana basi ba kolimbe na tika tata musika. Ezalaka. Serré bravo. Allah. Na serré ye kala na. Bien na couple na vie non. On est konaka. Ah na ça bien ngolo. Ça marche. Bon, on a un et puis il y a pas de vie de sous. Ah, le dîner papa allait. Bon, le baon m'a ramené le dîner. Dîner papa allait. Eh, qui n'a eu on passe ça. Eh, c'est ça lango. T'es biso papa c'est la biso to le baga la mon mais qui na baba rota de bateau. Passe ça qui na sandu tala ple moi côté les médias. Encore l'ensemble de décembre. Simba benda. Nani akoko nyeta muninga senga pa. Kasi ça bon bon quand au silika te so banyete o sengi pardon yo poso nyete sengi pa et comment ka bon on nyete muninga o sengi pa et maman mais non pas bonjour yaya on m'a dit non ma maman Via la chanter maman merci ça c'est mon papa Alain bonjour merci. Bonjour madame. C'est la maman. Merci. Papa, femme d'accord? Maman. Aïe, il y a sur la nabi. Ah, sur la nabi, ça. Mais puis tu l'as que les sous. Ah! Papa, limisa. Non, c'est pas grave. C'est pas un problème. Papa, merci. Vanda. Merci. Papa Boni Nanda. Non, ça va. À part que moi, compris la misala, mais ça va. Nous va bien. C'est une zambazo. En fait, Zara Nengue Mami Salovi. Moi, c'est monsieur Omari Kabongo. Oui, enchanté. Merci. En fait, Itsaki m'a mis ça. Et ça serait intéressant pour moi là-bas parents. Pour tout mes camons qui sont là, ils sont là. On est là. Oui, papa. Là, m'a mis ça. Je suis là. Je ne peux pas prendre la parole tant que je suis là. Mon cœur, je voulais seulement répondre. Répondre quoi? Qu'est-ce que tu veux répondre? Non, mais parce que j'avais parlé avec mamie. Oui, bien déjà. C'est pour ça que les amis connaissent la route. C'est comme ça. Moi, moi, si Azarana maman naïe. Ce qui est cambo izali. Ok, oui, mais c'est quel est ton problème? Je t'écoute maintenant. Merci, papa. En fait, c'est vrai que ça facilité. Tout le monde habite à côté de la ce n'est que normal pour réagir tout à l'heure. En fait, je suis l'ami à Mamissa. Papa, ça fait pardon, hein, Limbissa, n'a pas ça une maman, attends, mais ce qui pèse en moi, c'est pas grave, l'essentiel est tout sur le monde. Ah, ça va. Limbissa, merci. Comme je disais, papa, ça fait déjà plus d'1 année
Dans une année, tu vis avec ma fille, c'est ça? Vivre, c'est trop grave, mais on se connaît déjà, ça fait près d'une année. Alors, comme je n'ai pas voulu amener l'histoire comme une aventure, c'est pourquoi j'ai voulu vous voir, savoir qu'est-ce que la famille fait pour que je puisse entrer dans la porte, qu'il n'y ait pas d'interprétation. On me juge comme un aventurier. C'est pourquoi j'ai demandé à Mamissa, est-ce que tu peux parler aux parents? S'ils sont prêts à me recevoir, je pourrais venir et puis, tout seul là, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, qu'il a officialisé les relations. Toi, tu dis quoi dans tout ça? Tu es d'accord? Elle était déjà d'accord, parce qu'ils sont tous acquis d'accord. Ok, un mariage, la place là, n'a posé aux questions, s'il te plaît. Ma fille, tu es d'accord? Oui, papa. Hein? Oui. Tu es sûr? Oui. Je ne veux pas de problème. Ok? Dans un papa, moi, très bien. La boyi, et comme à lobby, oh, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Tout ça qui est la lobby. Ok? Papa, d'abord félicitations. Merci. Je te félicite. Merci. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Comme on a un jeune garçon, il y a. Comme le beaucoup, il y a moi, premièrement, je vois que tu es responsable. Donc, je vais te soutenir. La main dans la main pour que ma processus sur mariage et les cas bien. Papa, biso toza, ngana muyombe. Maman boti mamisa muyombe. Papa na mtabando. Mais tokenda na biso pasi. Tobala na biso. Papa, bon yo za écolonie. Non, nga on a mis autour avec écolo. On a été Aza Congolais. Nous avons ya Maniema. Oui, nous avons Swahili Mourega précisément. Mourega, ok. Non, moi c'est pas ça le problème. Hein? Moi mon problème que aux ambal mon malamu, aux responsabilité moi nangai et moi nanga respecter yo, c'est ça. Hein? Bon. Papa nazaki ne loko mwa mituya. Aux chrétiens, croyants. C'est pas un problème. Mais là, tu prends. Bon, moi je t'offre. Mon amour. Et ça, problème. Au moins 20. S'il vous plaît, c'est un problème. Bien, mon bali oyo asi ayamba Yesu. Mon bali oyo ayebi Yesu. Asa mon bali amala mo kuvanda na. Papa, yoza croyant, oza musulman. Toi, tu crois que je suis un monsieur qui a un musulman, moi, les salles limiées, nous, pour ça mariage. Non, pour ça, mais c'est pas une question des sans objet. Salanga wana se bisika nazali talanga wana se